Tant que vous savez que Matou Samuel, Aza exemplaire na Congo, il écoute Aza fausse. Tous les mois si Oya Zana Akufa. Répétez ça. Tous les mois si Oya Zana Akufa Kufa. Ce que nous avons dans un modèle spirituel, c'est moi si faut Zara Mogos. Si on ne Kufa Kufani. Ce que nous avons tout la question pour moi, ayebi pourquoi basi wana bakufa. Kasi. C'est aux obo masute, aux sa sixende. Parce que Matou Samuel bango bayana makamu ya muziki ya goyemba. Parce que muziki goyemba faut simba kisi. Ya solo. Musique nzemba normal ezaka nango bango ba disque te. Ezana ko suka ka bongo ba bete bango pe ba concert te. Ndakati. Azape ni exemplaire, azape lo moko te. Koye asela no fétiche. Nani? Ye Matou Samuel. Ah, tika bo. Asela fétiche. Musala mtaka. Baba sila nyoso papa ya omona biso biso utaki sasa. Et puis tout ça to bote pas ça mobuta. Obi nzembo talatina. Talatina ngana linga kolo yesu. Ba to ba no se ba chango eza mubali mo babeta kita na memo be elongi mabebo ana mbata lati ase otolo banenge forme elongi zayi bena biete visible tene bat basepela non voilà ana yemba talati na ngai na lingaka talati na to besa ka komba sko kala na badei bazo chango bat bawalela asala succès mais ça succès siren. Répétez ça. Et ça va qui succès siren. Yes, I am the Barros quoi. Ça veut dire que si côté si quoi yemo de voiler, ba cassette si dans nyo so ça banda ko batu bo ka. Biso ba bo to batu ba bo amera biso ko ya no iso to ko na kisasa ba Matou Samuel ba zaata ba za passer ta. Biso genda ka to biso kula. To mona film Jésus nenge ya na kisasa. Total on va venir ba nini ba missionnaire ba ya ba chango. Jour on met Jésus ba c'était to là. Balobi Kin France Télévision Nemakam. Osa bezuka ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision Nemakam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minté. Musala Nemakam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zongi pa ba Congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision Nemakam. Salande Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, meilleure chaîne aux OP, ça bien information à tout moment. Merci ndenge bopona ngo bopona Kin France Télévision pour vous avoir ba information. Yannick Wenge musali wabino moto yo o yandima ko sacrifier tana epona ko information opé sa bino bandeko botala biso. Merci beaucoup na maman Miminduma na kati ya Bundes maman Miminduma, pourquoi pas na Pape Swag, l'artiste musicien Pape Swag, petit dans la pala. Et merci beaucoup, on avait Nabiso Firenze, Lozale, Nakati, il y a Lausanne. Merci beaucoup, Firenze, Lozale et Castello, Nakati à Lausanne, aux autres pour la Kin France Télévision, ils ont mon ana, qui toque, oh wapi. Je reçois pour vous, maître supérieur, tu mets des solos à pasteur à 2000 francs. Les solos à nos tambours, la forte, tu mets maman solo à pasteur pour ton solo. Maman, il y a 2000 francs, il y a ma bonza. Pasteur abo yango biaza pasteur à pauvreté aza mutu ya pas en pambaté aza pasteur moro koki ko pesa 2000 francs. Na mi pour le maître supérieur to me camper ko solo là par rapport à Makambwana. Maître supérieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour Yannick Wenge, tous allez. Yo ya na kanda polo na kanda te ha. Te kanda aliga. On a pas problème mo ba luga no pays. Obi Congo Congo moi bateau Congo salini Congo tout le gouvernement nezana bana na problème yadini bana problème maintenant do ye président nazana azana problème na bateau azana ye mutu nyonso azana besoin azana lar bon habité faux gouvernement et salama ke non mo boye bache avant mutu azala gouverner les musuzi ya ville mo boye na Kinshasa faut ayaka papa va bota masoki bachi mo montamo be yambongo babi ke no yo fobo ya ko chalar mo bachi balisa na ebi mangani wana pona ndenge mokile kende na ba pasteur na gouvernement na pays ba onyo so na ba musicien ba otu ba samurier ba mbuye biso na ndenge nini bo yebisanga
ils ont l'église mon côté mon église signification on a évité dans pasteur on se baïba pasteur on a comme on a ezali au papa et la maman ba bouteille na évité sur la salle wenze o asala ponga na bengo église c'est tout on mon église ça faut te respecter quand point nzambe ba on respecter mbongo ba respecter nzambe déjà répétez ça ba zo respecter mbongo mais ba respecter quand point tete nandenge nini tola non normal muta otinga parler na ye abige no ke samila nzambe place batu basebele nzambe place 2 ou 3 4 basangani so ba beleli ngai oyoka ke no naza wana po yela sa no inison problème to ranango na makasi na vie ezaka ke no aimons nous vivants alors yende zana azolinga peuple congolais te ye pasteur wana na imbécile alinga nanu bato bazoya koyoka makambo nzambe ze bon habité so apesa ba misala ou be ya sala asala système mo ke no nana compagnie mo boye bino bo sala jour na yo te ya po akom sa cop so ibo pesi mo ngwate ayabiga yo zo salaire bo po ye mo mtafuta bino compagnie za ye mo akoma passer ye mo ko contrôler ba budget na bino ba mo na bino comment mera batu abimisi 2000 francs na ya pasi azo reconnaître nzambe lève se yo kan sa ba pesa ye te bazolo ba translate oyo ozo sala bango makambo yo zo ratanya otanga bible bango bazo otanga bible te baluka mbongo yo loko luka mbongo te tana oza tanga bible ba récompense na bango pa nzambe bazo sala yango yo soko misango ke no faut pour na chiffre na montant nzambe même mba chiffre na montant ba batu mo gouvernement za vena kangi bakangi balakisi ba pande na miso batu yesu ba bete ba seta bobi ba bete ba seta siko ye atona besoin pa bino boni ba pardonner bango ba ne batu mo boye e moi se muza sali effet acte ya faux na l'état bakanga kai so bakange siko na nenga nzambe bakange te za biso batu ndeto ya kosambela na a partir ya lelo église wana to yate ekufi ake luka église oyo alogi ezaka na ba compagnie acha acheke no kiti ya dimanche ezalaka na 100 000 francs acha meni spirituel oya makambo koteya so ya linge ko mabongo na ndenge ya zobela ke no eza mukie ezani basala ba meni spirituel lelo to dimanche ezalaka be jour ya kiti ezalaka be ya normal ya munene ezalaka boye bache ba montant bango ba bambi yango na nini na church yo bamba osala menite ya nzambe yabine makambo menite ozoba ke no mbongo wana eza muke ya pauvreté que peut son pasteur ba pauvre mo pauvre na bien atanga pauvre eza ya mutu o akufi osayelo ja yaza la vie aute ya bato azoloba aliaka chaque jour ako sala ki pauvreté ya chiffre ya mbongo donc c'est makambo bato ko basala mbongo wala makambo ati c'est bien balanda yesu bayoka ata filme o bayela biso ya Jésus so atanga angamona yena wana ya kaisala o nzambe Dieu n'a jamais pensé mani oto bana anglais a mani na ndenge ya français za argent l'argent ko to baki susu na elle to bosani siko tango yoko mo kanisela tina oloba bo epe mananga na lia na mbongo bato kasi yo fo chameni ya passer tous les pasteurs ici ça va changer meni na bino meni ya church dimanche so cha montaboy kasi la sike no couple no bosala isa su church eza mutu pasteur ba violer mabe babi mana basa batu pasteur mususa bala 4 bana soki ya ba 12 à 13 ans et puis le temps c'est l'autre après bozo ça botana mais la bible pasteur na bakanga za na puissance bazo bakanga ete wana bazo basala système nini bango bana idéologie nini ke no bato bible wana botanga na est inspiré na ba mort ya bato bakufa OK muto za vivant ana système amigolo nzamba sala la bible te nzamba sala la parole nzamba lobaka nzamba sala te ke no te bible mo ebimaki ya lui second soki babenga oni o te eza livre inspiré à bato bamona force ya grand poète OK alors si bato wana bakoma bayuma te alors bopesaka exemple moko te ya makambo bato wana bazalaka ba dimension moko bato ya lelo bana ngo te alors comment mutu akosala apesa exemple ya Jean mais ye moko alobija mais na ninga mikolo osala un système network bato bakomote na ninga phone babosana ke non réalité antiquité faute pour écrire mtetikala phone ekufa écrire tikande usomo atambulima
Na tout le monde peut pasteur Marcelo le baïke non église Kimbangiste église Bachor église Bandoki ba idolâtre bakati no yemo na za mama na ndoki mama na pede talaka sali couture ya na église ya idolâtrie asali bilamba ya ida costume ya te la bato il faut bandimba payant so bandimba payete olongwe osela mama kubezo azazo bano Marcelo oh ya sali oli ya malata ta na church na chaque dimanche imposé bon a touché Kimbangiste c'est-à-dire abi Kimbangiste bunda pour la nation ya zoba bango ba yekoli ba catholique ba yekoli ba biloko wana ti l'église de réveil bima batala batuana ndenge ba expliquer spiritualité yeye na spiritualité te yeye na forme asali bilamba batuna ye basomba yango soso mbita siliki po azana akoma calculer mbongo o calculer bible te yo tanga ba Marcelo otanga Marcelo te balemba muto ya manka batu amaka batu ye mo lo ba no pona miso ota la fiti abige na tambo na ko hotel monter ate na sabilamba na tekela bandimi nanga so azala ba 600 ozomo ate 600 costume so achango ba $20 so achango ba $100 bo peyo na bula passer puis ça na bambatia aye ko aye mo lo bege no papa imba forme kasi iposa mama forme bolo berango se ale bo lo belage no alobi Kimbangiste ay merci la passer bali bisanga ay merci azana ora moko te ko expliquer ba tu spiritualité po akufa na ye mutumo to finga musa nzambe te to finga individu ese biso to finga nzambe to finga ne Marcelo azadiete et puis ça travailler ya nzambe te aza esclave nzambe te po asala la sexe ala tarabilamba alula ka batu asepela ka sala makamutu sauver salanga yé aza envoyé de Dieu ezaka Jésus abotate azala na cousin te azala makangu te azala lote sko ya azala makangu azala na mwasi na ndako basi aza papa aza mutu ko chaka e ba place mo bino ba problème mo boni ko chaba batu mo ko na place mo oh mosala nzambe ani mosala nzambe papa comment na normal ça ya nani comment Marcelo papa na mama na ba ali en vie ba kufa ye ba kufa nae atika ko blaquer na biloko o ya kuta avant asala makamaba l'église de réveil na ba batika vraiment. OK, merci beaucoup Ndeli Matou Samuel Mikolo balobi azo kanate donc ya zaki ba bango ba exemple ya natango kala ba yimba ba exemple tango ka ezakati azape ni exemple azape lo mote ko ye asela no fétiche nani ye Matou Samuel tika bu asala fétiche musala baba sila yoso papa ya omona yeso biso utaki sasa et puis to ça to bote pasa mobuta obi nzembo talatina ngana linga ka kolo yeso ba to no se ba chango eza mubali mo ba beta kita na memo be elongi mabebo anai mbatalati ase otono banenge forme elongi za bena biete visible te ne bat ba sepela non voilà anaemba talatina ngaina lingaka talatina to besa ka komba sko kala na badei bazo chango bat bawalela asala succès mais ça succès sirène répétez ça et ça va qui succès sirène yesa ande mutabaroz quoi asala ba mo beti ko tesi ko yemo wa dévoiler ba cassette na nganya so za banda ko batu boboka biso ba bwa batu ba bwa mera biso ko ya no iso to kona kisasa ba Matou Samuel bazata bazaba passer ta biso genda kato biso kula to mona film Jésus nenge ya na kisasa totala ngona ba veni ba nini ba missionnaire ba ya ba chango jour obeta Jésus ba sete tolela alors basi kombuye biso église de réveil ça katia alors so sanga Matou Samuel le italatina te masala église te parce que Matou Samuel bango ba yana makamu ya muziki ya koyemba parce que muziki koyemba fo simba kisi ya solo musique nzamba normal ezaka nango bangomosa ba disque te ezaka nango suka ka bongo babetela yango mpe baconcert te ndenge tokola na kisasa kala te ndenge tokola na kisasa gouvernement yebi yo kochaka bakikala te po ane mokolo na biso te tomona makambo na biso tu laka koti miziki bango na baoyo nani oyo bayemba na bosa jeune nango alinga so okota makambo ya miziki wana te te bakalido te kalido ya nsima
mojo ayemba na bosa komona eba ni banze moni sa système wa machabu ba yemela ngo ba yemba ba basala ba test na ngo voilà parce que tant que ça ya na Matou Samuel aza exemplaire na Congo yego aza force tous les mois si oya zana akufa répétez ça tous les mois si oya zana akufa ce que yoza mutanza moza inspiration zi moi si force aga moko si on no kufa ni ce que biso on tuna la question pour moi ayebi pourquoi basi wana bakufa kasi stongo zo bo masute osa 600 liwe oza panzambe te liwe za panzambe yemta sa biso so mutu yo sabota mi fa kufa tout le monde est bien alors ce que kufa nenge nini mutu ba ko contrôler avec nande za boye pia ko yeba na ete abumawa kasi ba connecter na moi sur panel so yo kufi balobana bo sala mariage so kufi balobani pour la kana la mugana yo pour bat bazakate ce problème dans un comité baliwa baloba yo ce pays yo pour kufi balobana ce que balandela on ba famille et ko maman spirituel pour beaucoup kufa ne wate ba to yebi que non so bota mi fodai alors tant que tu as Matou Samuel azala Matou Samuel ba Mike Kalamba il est Mike maman na zo ba tubu ba ye ko envier musique ba ye ko envier nzambeti pour nzambe ba envier gaiti ayebi ni bible na bité si tu parles bien français ndé ba okanisa ke no yango ndé tala moi ko ba français ba tu ba komba zoba Golo ba français ba komba zoba ndeni po ya mo sokote ya arrogance auté ya bandimo ba pasteur na biso o chanter o ko pasteur ndé cohésion na ezalaka na Congo ba toro ta ba mbeje ba sa biso na Moïse ba mi ba masa ba signé ba pentacle ba mi bale ba kabwani ba yelo biso ba kabwai la kabwani ke boy abali mo États-Unis kuna mo se ngo so ipende nini mutakala mo se bimi ye pa pe kuna agecha faseline ozo mo sa ba su biso me bo ba kati o ba ye koto oya botakate na banate abimi kuna bache mutakala boro bakate après batu bakenda aka kosambela kuna bokanga bango te ba stade ba beta Zenith na bi no stade des amara na bango te na biso ba sambela te ba beta musique okay musique lele koma ya tawa bango bacha kombo bata fe kofi oh musique nzambe musique na kala musique te zalaka te musique chrétienne zalate musique nzambe zalate balobi pesaka message batu bayoka alors kochaka Matou wana te kochaka te so yota ba Moïse ba Maïs ça un exemple malamu pa Matou Samuel te Matou Samuel c'est exemplaire te kochaka bango te biso botama na kini to yebi kisasa to yebi église nenge créame biso to ba catholique to kula biso kula na kisasa bache mandalala bache medu bache batiti mwana ku basomero bilamba siga fokene malongi Maria Losako otondi Gasia mokonza zai toyebi bakamutu na kisasa tomoni na ndenge reve créame biso kola kunde bembe ezala so akufi ozala to hotel bembe te tambo kola kunde bembe za mondo kunde bembe za mundo zaka ba 7e ba Mercedes 7e ezaka la porte te ya sima escalier bato toke kunde be bato ba likolo so boye ba chema ibo sukola ba boko ne basaka na frontière a mwana mukia kota ebembete ebembete le la wonde ezaka lelo te bokata manini ba mandalala bokasi boche na coin et puis mandala musuko ziko tonya ngonda bobimisi metu ya papa na mama bochango libanda banola bache libanda bache mowei ebembe na kisasa to ebezaka bongo biso kola bongo to emanga mwana ningwa lelo komo bacha ba stand koma esthétique ko tsila morgue banini ale yozo expliquer tout Matou Samuel na tawana biso kola bongo ale bango banosa mira ta o soyi Moïse soyi bazala te to e bango te bazo sala copie ya musique oye industrie musicale ba na industrie spirituelle ya makambo ko détruire batu na monde wala idéologie ya alors à la temps de la fin tout ce qui est vérité est dévoilé et le roi dévoilé na ajimongo boyeba miki bando manki ba mikolo na ajimongo respect za souci c'est normal et ça dit que ça dit que non et le roi yeza mabe baloba yango o tout et ça la mais attend de la fin
mutu moko ta akoexplike bato makambo ezaka kala eza sika eloko kala la sika eza te oyo ezaka ke non mutu abotami ato novice ayebi te bakooriente so baoriente mabe ake mabe so baoriente bien ase sauvé ezaka ndengwa alors soki éducation oyo towana ona kisasa ya mama église ya faux éducation na préféré kutu éducation catholique pour bango basala beko catholique ba to sa buzo ba to moni ba na lobi toyebi buzo ba catholique ba tcha faux pour na faux choose nde to ba so ke boko mi maman si maman masia felande so komi boye eza basala dede sko ya bango ya bato ba réveil dede passer à des PD mais azobo ya konima ke sa rapide répétez ça pasteur Neti Marcelo imbécile finga pa amaka papa em. Non. Ane pede na aboya. Aza musana ebiso bien ke kochaka e musala nzambe te. Yizo ko po etebi na linga te a Marcelo mutu na ma papa ya mama ne azali ya botai. Yo ko chela ngate mai kalamba ya passé nandi. Poli alo ba français ba te ba to sa église. Et puis musique azo beta seben. Seben na beta pona bino. Et yo bino wa luketu. Ah, c'est le bilo, c'est le qui se sent en haut, bah tu no bande noir donné. Loketo c'est bel, et puis c'est bel. Ma bina mon côté ou dans l'eau là. Bon tu vas au ça il au moins ça. Il va adopter il au moins au Congo ça là tu vas adopter ici qu'est-ce qu'on. Donc il n'a pas catholique, bah ça il va bien négocier dans l'eau là. Ils arrachent bah tu vois manzam mais arrachent ma bina dit ils arrachent. Sotalier mon gars pour te Satan. Ah non yemba ba ça Satan va se faire nzambe pour obina o moto o moto ko kosi na biso gapote Satan gapote poza gapote ko o bango no baba ke no selo mo be sa ma bia bo se ye no nzambe be a go me mo kote mo be ndinga fu pour au rejoindre mais bon baba ka gapote ça Satan ka sobe ta d'espèce ainsi ka fazi problème na biso ça ka reconnaître kaka nzamba zalaka yebaka fu na Afrique Souvent ça baninga faux à venir rattraper wa faux ya onza mabage non tout se paie ici bas et ça les logo morote yo souvent ça va faux trop aux appels va faux trop souvent ça va bien faux ba bien fait et lobaka atas au komi côté mo ba kanga ata ba ngala tiyo o moni bien fait ezara coup direct na gampote nzambe parce que ne oza boy na minicho comme ba pasteur boni ozo na Kinshasa ba sérieux to ba centre nini o ba pasteur na Kinshasa sérieux ça te répétez ça azala raté puis otika ozate pasteur na bi moka bazoba ba ji mo pasteur ba commission ne momo we ba botaki jomo be chez ba pese ko mo Marcelo babi ya ko passer puis ton numéro c'est ka comme Marcelo papa et ba tu vas bebisa kasite ba tu vas bebisa ba et puis gouvernement là yebenga le ba système moko nazo baté na ba gouvernement Marcelo pe na zone plein na kisasa biso zaka na kisasa to bikini lelo les attana nzamba longo jalo et nzamba le baba tu bongo te ko wingi nzamba wa lever Marcelo lever azamo msali na ye nzambe lever Marcelo. Donc c'est que Nzambe, on veut que tu respectes Nzambe dia. Nandedi. Taka monde nezali Nzambe. Ce qui appelle si Marcelo Benediction, net Marcelo na makambu ya grand poète asani. O makambu Jésus sala. Asana ba asa quand même na restaurant du cœur ba la ko fela le sabana bana ba la chaque jour. Papa, montaye bisa biso ache ba chawo pena ba tito. Abige no kozala monzemba isa bénédiction ape mutande wato ndimi répétez ça aloba que non soza immarié ou bien oza non marié ou bien oza célibataire isa bénédiction et puis toi beta maboko ale mutande wanzambe alevé bino on va bien bossa wa fatika to sa wa fatika poso oza monzemba ou bien oza immarié ou bien oza non marié sigo foyer yango osala yango ne donc yende babotaki yo bongo obota note et le repose ba faut m'appeler pour yo li mamba basité pour obota pété donc yo faut zaka pédé yo a conseil à pesa ba non natala ye ya loba ke non kozala nani non marié bien koza ta kuna bakana na yo ba célibataire koza célibataire eza bénédiction. On dit que mon dictionnaire la vidéo sur la confusion.
kozala célibataire eza bénédiction depuis de botama ba papa wa botama so maman ese baté so maman soya leka pe na sala pe église azoye sabatu non kozala célibataire ils ont un peu bénédiction et puis en autre discernant bato pe bandimai eza bisote bisoto ndime abe mutane wa za non Marcelo individu. Ok, merci beaucoup Maobi. Na Kinshasa, pasteur Amalonga Azate. Pasteur Azapete. Message européen ça donne na batu na matu Samuel les années après papa wa senga ki pasteur wa senga 2000 francs na kata cher message européen ça nini après message à bande retour batala kabiso zani. Message ezakara soki batangi so bien te na père na mère ou bien aussi senti qui boulot zate. Boluka moko za passer. Vous comprenez? Ouais, ça va mensonge. To boya boko sa fiti. Bo profiter te pour moka eza mona na kokoso. Poko pesate. Ko pa vrai komaka jomo alala na tongo. Akomi passer. Akomo senga batu mbongo na mabunza, akomo expliquer batu. Na bité soki bango babota na famille ya Jésus, mbo babota na famille Nzambe, ba expliquer batu ndenge nini moto akufa, bakoma kanga bacho. Mais ba aida batu te. Conseil na pesaka na bato wa mibenga ba passer bazaka bana bakomona bango bo papa na mama babota bango batika kokosa fiti batika kokosa profession o bango bazwa ya ki passer pour ngana bengo profession pour epesa mama mbongo epesa mama ka bateka ba mai bache basika bache longi na bango business bango ba no ministère mon ministère na français na lingala faut bo sika pe bato. Et puis ministère et puis ça vision na ye et puis bat banima on a dit ça alors ce makambo ezo continuer kaka tokoma boma bino tokoma boma conseil zaka bandego ya basi bandego mibali ba famille nzamba moko nzamba ko sate Jésus a faux azalaka te nzamba faux azalaka te mais batu o balobaka baza ba passer ya faux bazali faux passer. Pour pasteur aza eza mo bacha muta lobi aza pasteur aspike no mo pasteur nga ponga no aspike binota ba denile sazana matanga me ba golo ba bio je pas kenaki na stade so ni me ya bia zaini na matanga ba dinile yo pe pasteur ya za passer oui ya wa église Arche de Noé asala Nzambe taba mo wa pesa denile si papa na amusakata batangisa ba onchiki bachiki na batanga wana so barata ba poste na basira mobutu bakuma passer ba omusela la gouvernement ba bakosa biso na kisasa azosa la numéro ya namba ya magie azo chamai na TV batu babe abeta ba stade na système ya magie et puis magie wa eza magie no ate ya biso ba sakata te asala magie mindela joue à respecter makamwa te na gouvernement tande ba comme ça face na te wana zika na maya moto te yango na lobby te ozo travailler na bitango ozo ko envoûter population ba on tout ba comme disque de nilis okomozo api mayo changwana e salisao po ndimyango nzambe mto pambola mais yesa na bula fo mais ko makamu o ya sala omote komi ko ratira pe ila kise si bino mo na dévoiler bande ko boya ka suna église zangate yemo loba un jour yali ababoya boya suna église zangate po maka akojumso akoya yote ya mtakala ngana ese na bino nzamba za omoizambe arevesaka batuti osa makamumo ozomo yo moza normal nous avons normal yemo loba ke ne juger po et ça dit que non so tangi bible moi trop moi passage moi trop po atanga bible trop bat bokaza so bakasi so tangi moi bible trop ne oyebi nzambe. Voilà, tu as la souka, message. Message ezaka bandeko nanga botaka émission ka conseil passer na Congo zakati. Et puis nzamba yone makambo bapaki passer te. Kozala bien na moki salaka ba bien fait. Yebaka neni kolinga mutu yo momi linga pe yo moko. Et sinon donc amour ne le yiga tout. OK.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout comme il y a une émission à Bisso, ils ont mis la maître supérieure, bateau bolandi émission à Bisso, mbala liboso. Na si on a commis s'abonner, vous cliquez, ce que s'abonner à nous, dans mbala liboso ta Kin France Télévision, vous cliquez pas ça commis s'abonner, n'a pas c'est en notification et ça la Bisso malamu, ce que cliquez en tout cas, il y a qui wabino, motatona ibonzambe Yannick Wenge, dans les 5 ans pour la bino mais ils ont mis là. Maître supérieur, vivons ici à la food d'ici, pardon. Merci beaucoup à maman Mimindouma, maman Oyo, Andima, Kosunga, Bana Oyo, Baza, Zangatina, la famille Oza, maman Longate, maman Nazoya, pour nous soutenir. En tout cas, ça la malam mingi. Merci beaucoup. Na levé na biso, Firenze, Lozale, Castello, Nakati, il y a Lausanne. Merci beaucoup. Vous êtes tellement ébélé. Vous êtes à la biso, Nakati, la chaîne Bisso Kin France Télévision, mais à Canada de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Balobi Kin France Télévision, Nemakam. Vous avez besoin de film bien. Vous avez besoin d'émission bien. Kin France Télévision, Nemakam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi Sotoloba Minte. Nous salande Makam. Abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision, Nemakam. Nous salande Makam.